fufu, tu vas fufu na liak. Merita. Mais pas nous Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na la salle de bain munene na cuisine na munene. Ya mtele lisa. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi. Yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obende nga zobela bongo famille ko sekete pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge nini. Benga Mirasure. Comprendre? On a kufi fo bakundanga ba observe ndeni. Benga Mirasure. Lelo soki liwa eye, lelo soki okei. Bat bakotika la ndenge nini na sima na yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bande kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nange zali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nange zali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection, ya bino moko, ya banana bino dans le futur. Mais c'est génial ça. Et voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'Écho d'IRC, bienvenue dans notre nouveau numéro. Ici avec moi, votre humble, simple serviteur, celui qu'on appelle Daniel Lebika Daniel, les 4x4 de la presse congolaise. Mesdames et messieurs, vous nous suivez depuis la ville-province de Kwangu, ex-Bandundu. Je suis venu juste pour travailler, donc je serai couronné après ces combats, comme dit le boss Jean Thibaut Chiboabois. Mesdames et messieurs, de partout, vous nous suivez avec attention. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a fait vivre depuis ces années-là jusqu'aujourd'hui en vie, en bonne santé. Vous comprenez, depuis Kinshasa jusqu'ici à Kwangu, c'est pas une mince affaire, c'est une grosse affaire et affaire en orienté Bisso. Merci à vous d'être là devant vos postes téléviseurs, vos petits écrans, vous nous suivez avec attention. Il s'appelle Jean Bosco, Jean-Marie Massassa, Bosco Massassa, depuis quelque part, vous nous suivez avec attention. Et Mamadorka, c'est mon thème, il y a Mapsou. Vous allez bien pour la rater. Tout ça, les lots na province en Kwangu. La Sima ya Mokongo, vous comprenez que ça marché. Wenze. Oh, les lots to ça un peu constant, to sur la bande kwa Kwangu. Et la kanenge ni sala makanenge ni ba condition ni ba vivre à lango pour tout ça la toujours dans rythme et rubrique na biso découverte. Merci. Si nous parlons le même langage avec l'équipe technique, on peut faire ça déjà ensemble. Question encore pour nous de récupérer les informations. Oh, ils ont un peu brité, ça là on a bien. Question pour nous de profiter avec les habitants de Kwangu. Papa, bonjour. Oui, bonjour. On y va. Oui, c'est très bien. Comment on a papa Justin? Oui, Masongo. Papa Justin Masongo. Le lot on a 4 wenzi. On s'en onia. Ngai mosala ngai. Si okutinga na mesa nazoteka. Nateka makayabu, nateka mbisa okauka provenant d'autres. Na nzela ya fleuve, na nzela ya maindombe d'autres, na nzela ya flufu. Ok. Selon le déroulement, il y a marché. Évolution Zali? Bon, par rapport à l'évolution de la marché, c'est par rapport à ceux qui paient mes salami Namboka. Nous tout le monde a caqué, moi, achat, vente na biso, bon, ils ont vraiment très à l'aise et très calme. Mais ceux qui vraiment pas foutu dans nous donc ça va fort na Winzo. Mais tellement tu as déjà Winzo, on monte qui mais ça n'a koya. Voilà. OK. Les na jour sur hotel qui muki hotel ka combien? Sur mon plan de note au Betimbao. Hotel ka combien? Bon, par rapport à marchandises, ben ba ar osana yango. D'autres personnes ont ba ar ko la mike. Comme Makabu, il y a 100 francs, il y a 50 francs, Nibale, 150. Alors, il y a 150,
on a même 200 000 par jour. Simple, ok. Mais ceux qui ont le col en nègre zaboué, ceux qui ont penza yomoko, pourquoi on a 300 p. Mais ceux qui ont yomoko, mais le gars terrain un peu inondé, bande que belé tout côté sur le terrain. Bon, il faut que kablaga moi tâche. Voilà. Et bien moi 20, y moi 20, kuna bon sur teki trop. La teki trop. On est comme secret. On est comme bombi. Si na kati mboka kwangu. Ba particularité na bino ya la ranine. To na wenza. So tabino binote so to komi na kwangu eloko pena to mona ya liboso ya la yango. Ezarani na kwangu. Bon, eloko to préfère ka kwangu awa. Bon, to mona ki marché nango za presque chaque jour. Par rapport à Bamboka Moussou Tambolaka, ils ont marché par la semaine, Bami Balé, par la Missatou, mais à la Kenge, tout le monde a que chaque jour, mouvement ça la local, pendant jour à marcher, d'autres pas à côté Moussou. Ok. Est-ce que Elon est ça là que Batou Bazara Moussou, Namboka Moussou, Batekaka vendredi, Moussou Batekaka jeudi, Elon est ça là ma bon. Bah on a parfois organisé la carte en boca pour visiter au coup en recouta. Ils a pas si tu côte en approfondissement et quoi pourquoi tu as mercredi jeudi. C'est pas parce que Batou Bazar moukié ne batik non baby que non mutako somba ne pas stocker tient en d'accord. Bon oui, puisque moni environnement à Kotoyo, Bamboka 4 c'est belé. Bon voilà c'est mon avis hein. Voilà j'ai fait mon analyse nangai parfois. Moni na ndenga na sala Bamboka na 4 alors chaque jour par ko longa pe na 4 Bamboka yeboye à côté pe bilo côté. Yango c'est l'idée na mona que l'état sala bongo po au fond là à ce déjà que mercredi bato bauta que déjà kwilu bauti masamuna na biloko donc soko ke automatiquement fa na kuta biloko yango parfois sala ndengwana mais pour la ville ya Kenge ata bato bauti bakayombo bakalunga bakuna bike kuna za grand les biloko ezanga raté. Mais on peut dire au jour d'aujourd'hui que ville à Kenge ça va. Bon par rapport à la ville Moussou bon ça va quand même. Ça va. OK ça va quand même. OK. Qu'est-ce que tu bakitongo? Bon, je suis Congo, mais qui Congo est à Mwanda, ça mouké provenait à Mwanda. Tout baye mouké. Jambo quoi de vie. Par rapport à la question, est-ce que au peut sabandeko au bota la biso de partout? Oko ebisa bango, au peut sabango mbote, au soana bango mouké na ndinga na yo, o ki Congo à Mwanda. Ah, c'est très bon. Mouké au tout baga que mbote na ba pangi nyoso bakela kolanda beto. Beto ke bandenza vie. Mais beto ke kaka ba mosi ya bola mosi mais beto ke un peu différent dans la province. Mbote kaka na ba o bazo bakela kolanda beto. Par rapport ya na mwanda beto be katuka ba provenance ya ke katuka pe na mwanda. Beto be bika mwanda bon. Bampangi ya kwango Kenge bakela ba maza nene vie. Ya wi na beto ke nataka ba article oyo sans ba upe ban bénéfice na yao. Na pile na rabi moulin na tubi là-bas. Mais non, pourquoi on préférait que tu Mwanda ou Yana Kenge? Bon, mais bika Mwanda ve, continue à Kikongo, mais bika Mwanda ve, mais partout c'est comme ça. Hein. Même ici, quand Mikongo bima mingi, soit Nguba, soit Masangu mingi, tout le monde ne préférera plus à Théora na Kenge. Il préférait bon. Moulin la tête de Babou la yina en kaka que Mikongo mingi ve, Misilike mingi ve, Ponuke mingi ve. Pour rapidement à vente. La distance là parce que na ba mwanda ba bima eke mingi na bazando betuko. OK. Donc si je comprends bien Ningala na mwanda makaya bumbisa okaka eza mo ebele. Moi c'est vraiment ambrave mbisi kaka. Ya mai ya kauka ya poisson salé vraiment za mingi. Za mingi au jongo oyo. Dans le kabande ko mususu baza un peu très loin pour pas bénéficier. Voilà. Maintenant oya awa ne ko memi kuna. Au sali échange. Ah oui, il y a des camarades oyo bayaka pe awa luka na moni moko ye kuna. So auti mwanda. Yo na sima kuna mais na mwanda zo somba ba pilipilo ya mikie. Hein, puis la mikie pour kuna ils ont raté. Mais c'est comme ça qu'on fait. Donc oh ils a koto moi mingi des fois ba fufu to zo ba fufu awa to memi kuna. Ah lokola asko ilo ni beaucoup taisaka mingi. Bon, awa vraiment tellement besoin ma case na bilanga te. Ilo na mona moi mingi bimara. Mi kungu kaka uzot na ba pilipili oyo ya soki commune atana yango dans ce sens là. À part mi kungu bon, jamais na mona asali ba lo ya fufu a bimanango na ba ndiko noso bayaka. Donc presque pilipili moi mokena mi kungu. OK.
Okay. Merci papa pour nous passer ce temps. Merci à Kantambo de vous remercier parfois. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous évoluons toujours au rythme de notre rubrique découverte. Oh, les lots, qui un peu que ça là. Mais capé tout moni papa. Pe azala mesa nae. Papa boni. Malam papa. Naza bien. Yo na mesa na yo. Ozotika biloko nini? Oh, na moni bambisa mike kombo no. Bambisi oyo tosoma okana mwanda ko. Oh. Ah, au Fandara na Kenge. Donc, depuis combien de temps déjà na Kenge? 2004. Jusqu'en même temps. Ça va bien Kenge? Kenge ça bien. Les amboka ya kovanda ya bona vandi. Nga za mungala na za mutakototi. Oza mungala. Mais pourquoi vous préférez faire na Kenge? Bon, ndenge tomesana. Kolonga tolonga na mboka toye kotoyo to vandi pe koto to organiser moi vie ya kovanda to vandi na biso na Kenge. Voilà. Maintenant différence ni nous salaki entre côté kuna na bangala na ao na Kenge. Aux différence moro? Bon différence eza kuna tolonga na bomwana to mesani kotoyo kuna toyebi mode de vie kuna te. Maintenant mode de vie à ao eza nini? Bon awa moi vie eza pasi pona kolia surtout problème a kolia nde tozana on pasi tokendo luka bilo pembeni nde oye nango na Kenge pona koteka umi se débrouiller pona kolia. Maintenant ningo sala ka vente o bato a Kenge ba s'adapter na biloko bato ya bangala kuna ya o ya mwanda lobaki ba s'adapter nango. Bon ba mesani déjà nango parce que awa mbisi ezate et uta quelque part nde ya oteka ma awa. Donc na kwangu awa Kenge mbisi ezalaka te. Donc mbisi utaka ne pisika mususu ne awa. Mais eza petalo moi moke. Mbisi awa koteka talo. Bon tozoteka moyenne ya population ndenge bazoso. Donc si on a comprendre bien, bino koteka te par rapport il y a prix d'achat mais par rapport il y a population. Par rapport à terre awa donc oyena biloko calculer moi intérêt muke pour yango. Ah donc vous se référez à quand on a prix d'achat. Né au ça la prix de vente non non que là. Mais quand même ça va? Moi muke. Est-ce que tokolo bani na nyoso wana pona Villa Kenge? Bon, pona Villa Kenge batu ba mesana pe na musala. Mai eza ebele ba pêcheur bazate. Yango wana ezotinda biso tokende pembeni pona kosomba mbisi to ya koteka wana Kenge. Esi lotaki toza na mai o eza na mbisi pe eza na Kenge. Depuis yo peut comprendre que na Kenge boza na mai. Est-ce que yo zaki motivé pété ya kosala ndobo to filo boka na mai? Ah vraiment soki okeko tia filet na mai ezala moi pasi na batu ya pembeni ote aussi lisabiso mbisi pour moi osala eloko wana ezate. Aussi ça va. Ya zinga ya Kenge. Maintenant nengo kisoko kyoko bwaka ba koloba aussi sambisi. Bango moko sipe ba bwaka ba zwambisi. Mbisi ça. Et bango moko pe basi ba zwambisi. Basala pe. Mais mingi te. Ah donc si on a comprendre bien yo ningo motiver bango ke basa la motiver pour mbisi uti alisu mwanda te e bimaka na Kenge. Ezandengwana. Donc soki awa na mai na biso toza na wamba toza na bakali. Donc soki biso mo tozo sala pesha toko ekopesa be biso pour que batu mususu pe baya kosombe pa na biso bakende na côté mususu. Merci mingi. Ah ba papa ba mama bandeko biso tozo évoluer malembe to meka un peu ko tala ba mama bandeko ne baza ko sala musa na bango ya koteka de partout. Esengoto ndaka motema kotala ete bandeko mibali na bandeko apasi koteka kosala ndenge bazo sala ezosala esengo mingi. Voilà ngana koluka mama moko tokotuna awa motuna pona moni makwala makaya babengaka makwala papa boni mezali na koso no mukiraka pas de quoi namoni makaya moko babengaka makwala sala kindeki ya kisala kindeki rodi mnemo volume mukia
Kisala kindeke. Ah, kisala kindeke. Kisala kindeke nini? Ça bambiso to lela kati. Ezo utalufu na Angola. Ah, ezo utalufu na Angola. Babinga ngo kisala kindeke. Origine nango ne na mboka Angola? Origine nango ezaka na océan na bamoka na bango wana nde makaya ba otindela biso koto poto soma kango. Ah, d'accord. Mais aux autres temps ya ko serve ne basala kango? Pona ko koma kuna tozo koma te, cela veut dire to somela ngo na marché hein. Tu es na limite de to sombeli pe yango kuna to memi yango koto côté ya biso. Mais quand même vous bénéficiez par rapport ya ba achat na bino ko uta kuna na lufu pe ko ya awa. Et ça précisément na lufu to na Angola vraiment. Na lufu ba intérêt vraiment Nikoloyo ama kamoka chance hein. Tour mosusu ko betela, tour mosusu ko peozo. Ah, tout monsieur koko kenda, tout monsieur OK. Parce que makabo ngo ya kisala kindeke lia maka mingi nani? Na pondu, ama tembele. Et ça ba particularité mo ya ba Congo je peux dire. Oui, et ça biso to sali le koto na biso. To sali lango makasi. Mais yo pour jouer attend ko liango? Oui, na lia kango ezambiso moko kitoko. Et importance nango ni na nzoto moto? Ça biloko ezoli ça. C'est bon. Et quoi ça sanga parce que na oliango na fufu na badi ako protéger ka nzoto nanga eza biloko akolia. Oza kaka bonne santé en équilibre. Ah, bonne santé. Il faut que mungu wana mwa moke. Mungu yani me balongola ka mungu. Biloko oyebi ko amuntu lelo na kolia salikindeki na kolia likwala na kolia Thompson. Eza ku. Parce que mon colonion se mesanika koliaka eloko mon côté. Fallait que vous allez changer bako diversité à bako wana nde omoni tozoteka baoteka bambisa okaoka biso tozoteka ba makwala basalikindeki ndenge tozoteka ngo. Mais à part makwala aux arape na marchandise monsieur oteka kato telemaka na makwala et na kisalakindeki na. Kana salaka vraiment ka achat biloko te to salango à partir à bas moment to se débrouiller kaka ça tali marché ningi zaleli obina kimano ko to na kisalaki. OK. À un moment ozongi sunelo ngeli ba cop nanga moko boy. Ton domingue. Merci beaucoup. Tu vas Kikongo? Non. Ba mnoni. Kalingala na Chiluba. Moyo? Moi. Yeah. Et bazong sarani. Wetu au? Ah, izandingwana na monga biso. So balobi moyo udibimba. Ah, moya ou bishikoko. Cela veut dire bishikoko ndibimba. Cela veut dire comment ça va? Oui, je suis bien. Wa muluba? Na muluba. Comment tu t'es retrouvé ici? On a vu la Kenge, un muluba? Naebi ke ko sa no? Je suis congolais premièrement. Je suis congolais. Amboka nangai. Faut que natambola partout. Donc aux congolais, on a la limite. Ah, on a la limite. Voilà ce que j'aime. Je suis congolais. Ce qui n'a préféré au Vanda, ça coûte bien. A préféré au Vanda wapi. Na congolais na à l'aise. Na lo bango ngomboka nanga. OK. Mais tu as eu quand même le temps pe ako la kisabande ko monsieur sur Chiluba. Je pense qu'aux égoïstes étaient là. Ça monoko yo. Na kisape batu monsieur. Na la kisabango. Olakisa bango to olakisa pe bango. Oyo asa posa ke na lakisa ye na olakisa ye. Eza langue nationale. Faut que na lakisa bato. Est-ce qu'on a baluba no so baota la biso parce que Jean Tubo baota la biso Fidèle Boukassa azota la biso c'est un muluba et Fidèle Boukassa Fanny Poutou azota la biso. Siko yebisa bango na Chiluba. Pesa bango message moko na Chiluba. Ndo ela moi, ndujingila ditukujimpa et puis nje mwanenu nje kasaya. Oui précisément mon bushimai. Ndindo heshime yabuni. Na pesi bango mbote bene kuna. Bango de ba yoga bango. Bango ni ngana wote. Ah yoga ndini to lo bana. Na pesi ope mota. Pesa na Chiluba. Oui, toi, tu as vu comment Daniel. Ah oui, toi, tu as Daniel. Oui, toi. Même Daniel, même Richard Kenya. Comment on a ouais, Kenya. Ce n'est pas Kenya, Kenya. Oh, c'est ça comment on a Mbokananga. Comment Mbokananga. Originalité de Bakwanga.
nga parce que na baluba na okaka bachibwabwa bazebele bandoya ya boss na ngai bazebele bachibwabwa tuna nani trésor pour tout oyebisa yo ekolo moko ezalaka komo na bango bakwanga nde baoriginaire akombo oyo nde lakisike na muluba mukwanga. Oui. Est-ce que malgré toza na kenge tokobeta lisolo ya moi côté kuna ya baluba comme laquelle lisolo nini moi lisolo ya mboka biso ino village na bino ya rani kuna à part village yo fan mais village d'origine na yo quoi eza nini kuna na oh village nanga na baluba biso nde bakolo mabele oyo babengaka bakwanga nde bapropriétaire oyo nzambe asalela mpe biso ngoluke tozala mpe na mwa mabele wana originaire de bakwanga lokolo oyokaka balobaka ke minere de bakwanga miba minere de bakwanga biso nde baoriginaire ya mboka wana mabele ya bakwanga wana bino bato ya bakwanga bobénéficie nini? Oui, ba bénéficier ça. Mais ba grand chef na biso baali ba bénéficier. C'est cela veut dire biso sur tota coupe na part kuna te mais na époque c'était bien mais maintenant quand babo mimi sala nyonso au sala ma société toi ils sont na bénéfice kuna te. Oui, les amboka na biso. Oui. Donc cela veut dire ce que j'ai compris au Tikaki. Et pesaïté, hein, kuna. Des opesa, cela veut dire. Tankaka, au monique, au botama na mboka, vraiment, masoué, na bimi nanga, lokola na awo, na awo. Yo bala moi ça. Masinanga, oui, na père de 4 enfants. Teni kuno yani. Oui, na bala na mbuzu. On est fidèle. Donc, oyo boneke oyo bandela donc faut na yana ngamo te olingo bete sangadi solo moko vraiment oyo ta tout solo là wana motema na ngezo kan oui je suis père de 4 enfants c'est tout je me limite par là oh ça a évolué au pesangadi sous passer à motema komaki c'est que oya kina maman bazui ce n'est pas du tout mais na telemi wana na père de 4 enfants si on maman sana bango bana ndako na tiku bango na Kinshasa na masina ana mama na bango kota biso ya masina mais bofandi na bango place moko tina yo point to sana bango place moko parce que baki mama olongoli mama na mpushima yo na kenge bazui mama na telemisi wana eza lisolo ko kende ko landela ba makambo susite baza père de 4 enfants na bala mwasi vous avez déçu hein. Je suis de cœur avec toi. Non, vraiment je suis content de ce que Olingo Lobisanga. Pardon? Oui, je vous remercie. Et je m'arrête par là. Malgré que Komaki, mais ça m'a camé. Te, oui, Yeninga, Eza, Bassansi, Olingo, Yemelanga, mais je m'arrête là. Je dis que je suis le père. C'est ça qui est quand même pas si. Parce que l'on connaît comme la Yobo et ça l'a qui passe. Ok. Les autres qui autant et ça l'a qui pas si. On peut parler. Tu prends quand même le temps, tu réfléchis sur ça au lobby dans mon Kiliaka bizarre. Cela veut dire je voulais penser quelque chose. Après la mort, la vie continue. Cette langage, je suis en train d'utiliser ça. Ah, donc après la mort, la vie continue. Donc tu as perdu ta femme. J'ai mis. Tu kangana sukela tawana. Toko solo atama. Ngala muni lisolo zo kenda bien. C'est bon. Lisolo zo ke moni lisolo ke est-ce que ça bien faut continuer yango. Yango te. On peut dire père à son âme, ta femme ou tokolo ba ke non, place azali aza bien na continuité na mobile na. Tokolo ba bon. Cela veut dire na lingina sukisa kama de loba moko. Ko pesa monto confiance te. Attends masi, attendez quoi. Attends Monique. Attends mana. Et ça si j'ai mon qu'on développé en makanisi kopesa confiance et na telemini wana confiance kaka ah confiance kopesa mutu confiance et à tikana succès ke laisser mutu opesa confiance oyo azalaka na kobosana mabe ata mutu asaleli ete akanzana je suis
je suis on a ndimeli osala mutu mo confiance pe mutu ana décevoir yo. Oui, attends moi sina osala confiance ko décevoir nga. Attends de ko na ko sala confiance attends moninga attends nini. Siko na moto na caméra na moto a décevoir yo oko ebise nini. Ko so boyo betela nga lisolo. Bon na ebité hein. Yo bongo nanga. Oui. Ka ebisi yo. Nzambe alobi hein. Maloba nzambe ezo ebisanga ke. Ko ina muntu te. Linga mutu nyonso ata ennemi na yo bondelaka mpona ye nasana eloko enemi na koyebisa moto asalelanga mabe te aozongisela ka bolingo nzambe akoka koshishe nga na ye jugement eza nzambe olinga makasi c'est bon tu as quand même eu le temps depuis ekoma ozwa mutu mosusu pe pembeni to oyina makambo yango oyina yango na makambo nga na beteli yo te na yebisi yo ka. Tu penses aussi au mariage? Est-ce que au fond d'ailleurs vous voulez le mariage? Ah. Na moi siti. Na banati. Na botande nini? Wana bana moi cité. Wana bana moi ne suis dans moi cité. OK. Ce que tu attends susto. Hein? Ah. Tu te dis lito panzonga le to sombi qui sana makanisi. To solo là. Oui. Je voulais partager toujours ça avec vous. Non, parce que tu vois, ça peut aider aussi les autres au bas en condition. Parce que ça, je sens quelque chose en toi, tu es motivé quand même. Malgré tout, mais quand même, tu es motivé. Mais non, motivation, non, c'est pas pareil avec les autres. Les autres aussi, bazan motivé. Bakuta na condition pour mais par rapport à tes explications, par rapport à ma motivation, oh yoko pesa et qu'on motiver bango pe balongwa ba se restaurer quand même. Voilà, nazo pousser au karolo bango pour mutu moko pa azawa na zana passer et ça l'est bien. En lina discrance. C'est bon. Et puis na ozong c'est là yo ke na pesa bande kono so ataso azana likambo, hein? Ata le lanzambe, apesa mutu confiance te. Ata moi so la na ndeto moko, pesa confiance te surtout. Attendez-vous. Attends moninga. Kopesa moto confiance te. C'est tout. C'est ça la conclusion. Pas à la canne à courage. Kondimana bango. Et au big ça bango. Voilà. Adapte-toi à la situation et bénéficier de l'homme. Vraiment merci à vous. C'était gentil. Hein? Le monsieur? Richard Kenny. Merci. Na sepeli malgo puis menga li solo hein. Na pimelio li solo te na yefanda. C'est bon. Ça va, tout ça est Ramsala. C'est bon, c'est bon. Ouais, mesdames et messieurs, biso toujours continuer l'iso la biso. Vous comprendre déjà les aki biso bien kokuta landeko, to meka ki un peu ko sola na molai. Il y a une maman na moni na makasa zo sala. On va essayer un peu de voir avec la maman ce qui vraiment za nini. Maman boni. Voilà papa. Ah. Maman, you kombona. Comment on Clémence. Maman zo kata makasa. Izani fumbo yango na teka déjà bandaka yebisa biso fumbo yango elo na mangande ni potie koma bo uzape na deki tsoko kabelanga moko mama yesko kombona Clémence Est-ce fumbo makasa o elo na mangande ni pe esala mangande ni na ebite na ebike oza moteki fumbwa oye bape fumbwa ngo ba découvrir ngo ndenge nini na ebite oza na idée nango fumbwa bakoko na biso ya kala bayaka bato bayebaka ngo ebima na zamba ebakene nango ebima omona ebima neti kikalaka nsima nango ezobota ekomi bandi omata na zamba yango na bakoko bayebaki eza biloko kolia yango totika yango babimisa bakoko na zamba ni bamonaka ba graine ezobota lokola kolia yango baye komeka ngo bakena yango na mboka ngwana meka yango ya pamba to bameka mamona mwamba batie nguba batie mafuta batie pilipili banesani bali biloko kolia petit peu lelo la tokoma oteka yango ekomaki ekoma biloko toliaka yango bateka yango bato basomba mosu ekende kishasa yango tokoma oteka yango sikoyo nga nayeba mwa moke yo fandi na mboka oyo uta bambula boni nga aza mwa 83 toumeli awa tokotami na kenge tokoli na kenge toza na lelo ana kenge
Elo ni epusaka yo po ba mumbungu eze ebele ebele. Opona kaka mfumbwa. Po mama biso ateka yango. Na mona mama azoteka yango et pese mo intérêt bien. Ngape ngo na koma oteka yango na landa likola mama na ngai. Sikoyo. Toyebi ete na mboka kenge makambo eza ebele ebele. Est-ce que na mumbungu yo zosala ngo ozo profiter nango pe? Na profiter ya moke to lesela yango bana. To tankela yango bana classe. No to osala yango kaka. Obala? Na bala mbana nga kufa. Obala mobile no akufa. Sikoza yo boko na bana? Naza bana misatu na boko la nga moko. Boko la. Famille mobile batalaka bana te? Ya, baza tokutana na yikwiti bo, batikana na bango kuna. Ngana na nga awa. Est-ce que depuis papa Kenda yo ndimaka kotikala yo moko ozaka fidèle? Naza fidèle po naza ni mutu ta kokozwa engagement nanga. Naza nga mo pamba, ngwana nazo bokola bana nga. Un jour so nzamba sungi apesinga musungi to vandi na ye. Donc Nathan oyo papa tiko sai déjà mikoloboni. Bana 2016 akufa. Depuis 2016. Uta 2016 wana ti lelo donc lelo soki musungi ya monani ya kozona makwela okena yo bongo kasi. Nga makwela? Nalinga te poani mwasi foza mpanza mbali. Sikoyo nayebi te nge tuba kikongo? Moi tuba kitoko. Tuba. Mutuba ni muchini mwezo tu. Tuba pesa bandeko o ba otala yo mbote yebisa ba maloba malamu na kikongo parce que Anaclet Kodia le silence d'or azota la biso donc yebisa ye malobo mo na kikongo po ba yoka yo. Be filmer tout ça nanki, be te comprendre des veilles. Afungana tunoka mituna na kikongo pour répondre. Bo tuna biso bo filmer biso poani. To filmer yo po to yeba ba biloko boteka ka to yeba wenza kenge ezalaka ndenge nini. Yango moni to pusani pembeni. Siko wenza kenge nde toza bo susi na biso na neza pona wenza toza na sama ndalala. Wenza sensité mboka ezo bonga te tozo progresser te. Toza kaka boy. Donc to ke liboso te. Courant ezate, maya malunga ezate, wenza kitoko ezate, terrain malunga ezate. Na ikuti kutukangeta ba terrain kitoko beto wata sensibiliser. Mais malembe bo comprendre que makambo ezoza poto to salaki na inauguration ya hôpital poto monaki oza bénéfique te. Bon et puis c'est singo siko to ke kali boso c'est que malembe donc c'est que makambo ezo kenda malembe poto mona pancarte bochela biso ya terrain ngona lelo ata poso moko to mona ngote bocha ka pancarte pam to mona hôpital mama na hôpital na terrain yo préféré ba banda wapi parce que soko beli ba romemo na terrain ba na hôpital bo sali bien sikoyo to linga so bobongela biso nde wenze teza posa nde wenze bonga donc ozosenga na bakonza kenge ne babongisela bino wenze to senga bakonzi penza ba telema mboko na biso to bonga te to ke liboso te to zonga ka sima poani babongisela biso nde mbo hôpital nezo bonga ka hôpital to moni bongi nani sikoyo babongisela biso nde wenze c'est bon mama to sepeli marubanu asuka koyebisa biso nini à propos ya fumbwa no tekaka est-ce que ba avantage nango ezaka nini na nzoto fumbwa ba avantage nango eza fer bon eza vitamine nango eyaka so batiango nguba bepis siko ezaka fer eza nango na vitamine na malunga te so batiene bepis yango na nguba ezwi vitamine yango moko ya pamba ezwaka vitamine ezaka fer pamba edimina ya graisse na bato minene so moto aza na diabete fo alia fumbwa soit akokauka neti ti azomela yango soit balambi yango na nguba azolia soki moto aza na diabete akozwa yango ya kokauka azomela ata ya mobesi oyo azolia na ye surtout ya bololo edimina ya graisse matondo mingi sava mepesa mbote na bampangi na nyonso na kikwiti na fumu na betu ya bwala mepesa ni mbote emanza amuka pana biso tokokoba toujours masolo na biso bandeko balandi oyo tozalaki depuis les bandeli toyebisa bino ke toyaki na ville ya Kenge juste mpona tozwa intervention ya bandeko babikaka na kati ya Kenge. On évolue et on évolue pas mal avec cette grande équipe technique derrière la caméra. Il s'appelle Jonathan Ivana, mon ami Talarayo, pour ils a bien causé l'ensemble avec nous. Mesdames et messieurs, vous comprenez, bandeko nyonso ningi bazo kopesa explication par rapport à l'évolution ya Kenge. Bino pe bandeko botalanga de partout bozana posa kina kende na province na bino.
Non, hésiter non, hésiter parce qu'on est là. Moi, je suis dispo pour travailler. Nous sommes à l'école. Donc, mes gars, la boss, n'a Jean Tubois, solo là, le déplacé gars Daniel la ketina village na mino to kende ko soba situation no sozala kuna lolenge to yepe lelo na bokasi ya ndeko moko ameni biso awa oyo bazwaki mokano na mon boss Jean Tubois. Merci mon boss pour m'avoir accordé ces chances là d'être ici na ville province ya Kwangu wana plazui nazali na ville ya Kenge. Donc tozo ko doit na biso Jonathan Ivana, est-ce que tokoki ko tourner na biso hein? Biso to kokoba se kokoba masona biso mama boni bien papa kimeza to moni ozoteka nini azoteka aubergine bon oyo wala solo o préféré koteka ngo ka pona nini pona kolesa bana pona kolesa libota na ngai yo moko kona kango obuki to okenda kosomba ngo quelque part apo koteka to somba kango apo to yo koteka. Est-ce que elo ni zanga ka yo moko pe olona ngo poya ezanga ka onini yo moko pe to lona kango na loni pona soki na moni kama na retard na sombe ya kosoma na yo koteka. Utilité nango ezaka nini na nzoto oyo solo ebomaka malaria eza pona bata diabète ya esalisa biso na makambo mususu wana makambo nini maladi diabète malaria donc solo oyo il faut lire, il faut kolamba yango mode d'emploi nango ezaka ndenge tolamba yango atana ochena pondu tolamba yango yango na yonga na mbisi ya mai ochena yango ba olambi yango tolamba yango pe na ndunda ngeke kitu ba Kikongo ngo tubambi Kikongo. Est-ce que monde mambolobi ono so expliquer bandeko bota la biso na Kikongo solo ya yo revana mfundu na kulamba yo ngemelamba na saka pede la mayo na ndunda pede la mayo mpiona na mbisha masa ukauka ngemetula solo ngemelamba sana ku protéger malaria na banta diabète pede sala yo kayo yi Matondo. Merci. Voilà, on va comprendre que les Kino bah bien fait à solo donc en solo maman lobi les autres traité malaria marambo belé oyo ezoko traité donc et ça dit biso quand même bien et roye baba marambo belé akatsa wenze ya kenge to kutana to solo malembe to robeta lisolo na bandeko na biso oyo ba zo teka awa to komeka mpe ko solo kaka neto zo sola lolenge to bandaki malembe kozwa ba information ko ba ete tina nini pesa kanini pesa la makaboni pe malembe to komeka mpe ko yeba ndenge ko sala oyo bazo benga ngona komba wenza mandala na moni ya une maman encore aza grand-mère to komeka mpe ko sola mama boni muke papa mais toujours mona pasi mingi na mama kombo nani ndusi lotumba yo fandi awa nazalaka na kasai limero cité ubotami na mboko nabotami kaka na mboko na kopo na solo penza bon ça va ngana yamoni yo moto yebi histoire mboko bien okobetela biso lisolo ndenge ezalaka na ndenge ekoma lelo osala biso mwa synthèse po bakoko ya yo pe bakotala yo bayeba kenge ezalaka boye kenge ezalaka kombo nango ezalaka boye mais changer ekomaka boye na ne boye ekomaka boye kobetela biso mwa lisolo moka mokie ça va tango tozalaki na kenge bazalaki kubenga territoire kenge mwa makambo nalobenaki yaka bon tokala mboti tozingi betu batu butone bwa bu population bu ko bala mu bu taje tata bu tone yandi beto yandi fona to sali simu na pili ne yandi me pepere bonzo ba pepere loka ka batatu sali so tone mu souffrance jenne tone mu souffrance penza tanto bu zuizari moye tu zingi tete lo madia moto didi matete mama lal mi hugo to didi ki nkwati bima biakulu bya mfunu bobagulu ko hedi musitu butone muyo tayi kana wanda musitu huisi do yanti saka pe zo boso betu bobola ho kangari mwana kukim usaka ko nimba nzala ne mutagu magale tete kwenu wo hera ho mo bwa busara la
homo nani kutukumbi homo konjukim kakatela mwandambo kuhela kele mkwa pasibiki me butona bu mambo bana mena mo ko beta skoli solo akenge na lingala ningo bandaki wana ekenge babengaki yango nano boye ekomiti na ni boye bakonzi akenge tietana mutile lo ozoko se retrouver na kati ya wenze awa beta lisolo pona moni yo ozana experience wana depuis mikolo mileki bobikaki malamu pe mabe ya mboka kenge bon tango tozalaki na territoire tozalaki ndenge mosusu kuvivre mwa bien po tozalaki na misala mingi tozosala biloko mingi tozolokota na bazamba na nini sika tukumi na eta oyo biso mindoki ezolela mingi bozwi eza moke meme oti mwana na kalasi isika kotanga penza ezali te bokoti na zamba makala bokoti na zamba bandunda bajardin zamba nyonso kobanga moto te nde souffrance ezoyila biso yango wana siko eloko nini pene ezalaka na kenge oyo bino bomonaka keno esalamaka mingi kolia na bino komela na bino esalamaka na lolenge nini so babi kolia na kenge ya nini biso na kenge toliaka mingi eloko boye biso na kenge tomelaka mingi eloko boye biso na kenge tolataka mingi boye yango wana lokola na wuti kolobawa soki tokoti na zamba mutu lokola nga na vanda soki na kei na zamba nabuki mayebo na kuya nango na teki bato mosusu basombi bapesi nga sa makota soki nazoloba mabe pardone ngai ntango na kuya na mayebo wana napesi moninga na nga mosusu ngwa ndambo mosusu mpe na kokalikile mokunji na ngai wana aliaka mayebo oyo mingi na kei kopesa ye ntango nokende kopesa mokunji ekosepilisa ye bona makambo oyo ya bino ya misala wana nde tari bini mibali biso nde tari biso relation ya maboko po kabila moninga po sala boy nde tubengi kumbu nzala kokaba ye yaki mi kaba imonako donc pona yo mama musala ekosala eza mibali ya bino ba mama iva kokinda bilanga kozwa bini yangona biso soki na kei na kati bilanga na ngai tango na koyo kuzunga bonifice na ngai zanelanga boba mibali bokokende sika po yo zali bapesi yo mwadi kuta soki ozali mutu solo oyo kosunga bato pesa bandeko bakoko na yo bana na bazotala yo mbote na mnoka mboka na yo ben bana bam lukala yengem twali sinzambi tata katusia koko katusunga nzambi katusia kutwala mukusiana tukabuki kukumanini monzo bakozoli yande mafeti sala mabwa mtu lomba konge tata konzo kilum avai sika mefeti lomba ko tata avai tela mefeti lomba ko tata amen merci ma merci donc vous comprenez ma maman moke parce que est-ce que frigo est-ce que ça est-ce que baralé pour le monde poisson à Mali maman bonne poisson combien poisson 200 francs 3 500 250 poni poni mombonga poisson aponi yango po donc eloko la mesa nango yango na teka kala ngai moto mutazana mombongo na yeti on a teka yango be convenir za nini soki neti oteki te jour wana biloko ilali est-ce que place ya kobomba ngo ko conserver ngo et mona na kaya malamu le mona na tozana ba bonnaise ba glacière to tchaka boina ba glacière soki eza na glacière ko sala même 2 ou 3 jours pe ozoteka ngo malemba ti ko sila kaka yango moko to tchaka to zika obuki bongo zo moneti boye o cheka cheka na bongo vandi ka bongo sikoyo na ebite bozaka na place bosopaka ya ezaka chambre froide ezaka place nini na Kinshasa abokenda na Kinshasa bosombe na Kinshasa ne boye nango bo oh neti ram ça là yo combien de temps ram tambola soute dans le temps et ba no tambola bien circulation en bongo ezalaka circulation en bongo ezate te aka malembe moto o ne babengaka ni Congo moyito eza kaka poisson ne boyiti
camion oiti ogumbi yango oye chez moi bandi oyetia na triage chez moto na seti wana songo boy apo ke kolamba ngo lisusu Congo, moi bien mais bankishi penza ya malunga kelve nge kwenda kuna nge simba nge suma fiche cher allez bo kusangende bubu yayi bo traiter nge bo pesenge moi novalgine moi nani paracétamol mbaji na sucre bo pesenge ordonnance nge me ko suma nkisinge moje bo mettu la betu morke bo mettu la betu morke très cher bete ko kabetu ve nge na kuna te bembe kuna bo bandange minute ya na te bembe na temps ya pesa ntete 40 litres ya carburant 40 litres ya carburant 2 litres ya saye 45 000 ya formol bon mais d'œuvre mbasi bon tala kana na modèle abetu ke pigange ya tous les bimango na wana donc bete jika bantu ka mubisu donc mon pila me fonati ya bene mejika pesa kutola muntu kelve morke ya 4 ya bantu 4 yo très cher même bete ko ka betu fait donc ban fumu ke soutenir betu penza vie bakala munu e me pesa ni mbote penza ya mini jina la mono jina la bakala mono la bakala mo futa kwa kuliki. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre entretien. Vous avez compris à la grande découverte ici à la ville de Kwangu, province de Kwangu, Nakata ville à Kenge. Bon, il y a des moments où ça a une intervention par rapport à la situation, comment déroule la Nakati à Wenze, Nengesa Ilemaka. On a compris de part et d'autre comment bande komusus au bazalaka même pas na province oyo. Mais bayaka koya basali ba wenzela bango mais ba misusu ba utaka misika ba préférer ba fa na bango na kati ya ville Kenge question pourrait encore ya bénéficier kaka na mboka na bango donc ce que j'ai compris aujourd'hui même les baluba aux Uba Congo aux Uba Swahili baza na place en fanda te place nyonso pesameli bango ba fanda parce que za mboka na bango donc vous avez compris avec des difficultés au bazar nango quand même l'été comme ça l'effort malembe parce que on a eu aussi le temps ya cause à la inauguration moneno et salamaki mi kolomileki ya hôpital et zalaki malamu et kindaka malembe kino makambo nyonso pe ko bonga ezwaka moi temps ko bongisa ya facilité ko bebisani ya facile lelo soki boke ko buka ndaku boko buka ngona mokolo moko mais ko tonga ndaku wana boko tonga ngona mokolo moko te donc cela veut dire que petit à petit
l'État a sa responsabilité. Un grand merci à tout le monde au Bolandi Bisso de partout. Un grand merci à mon beau Jean Chubo depuis quelque part vous nous suivez avec attention. Et merci aussi à Dr Agnès Ilunga. Merci à vous. Merci à Fidèle Obuka. Ça et pourquoi pas à B majuscule depuis quelque part. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler encore de d'autres rubriques. Nous sommes là encore dans la ville-province de Kwangu. Question pour nous encore de prendre des informations qui abritent et les traiter, les diffuser ici à l'éco d'IRC. Bye bye.